Ma Mission TV, le miroir du monde. Na moi dossier e kanisa ki bien totanga mai bossa ki déclaration na koloba ete senge solo moto moye aboma ki mwana mboka rosi chumanga ba tie sika na justice asamba pe akamata itumbu na ye sima na yango to maki bino bongo bakanga ki bino bokena ko betama bo lie pena le coup to loba. Oui, effectivement, to betama ki makasi et pendant qu'il y a une ndenge ni po ete boko makino bakanga to sala ki ba sortie médiatique et belé pour co-interpeller le président de la République et puis peuple congolais, peuple congolais par rapport à Moutou Oyo Kabila, pour Kineti, candidat na Sénat. Moutouana nde Alexis Tambou-Mwamba. Toibi que Moutouana a fait sa ordre à battre avion na Kivu. Toibi que Moutouana a été ministre de la Justice tant que Rossi. Donc famille a Rossi et qui na dossier et c'est ça qui va à cause des tribunaux. Mais suite il y a une enquête et ça limité, suite à jugement et ça limité. Et puis, Moutou Oyo a tira ou bien à Boma aussi à Ebani pour biso activiste nyonso, tout ça n'a pas preuve. C'est bien Karine, Major Karine, que on a cité ba preuve et Zali famille a aussi oui, à Rompengaba. Oui, d'ailleurs qui n'a Rompengaba, c'est quoi comme un bandal je crois. Yende aza suspect, aza batangaye pour bisono sotoda qui na paroisse le bakaete yende motaboma de Rossi kasiye patala a Boel Cameroun qui no suka. Mais est-ce que yo sur moni assassin d'ima criminel tout le monde qui que justice est au salématé alors que président de la République après chaque avènement d'état de droit. Alors to télémaki to lobite il faut pas que ba sénateur va voter ndekowana Alexis Tambou-Mwamba pour ndekowana azana moralité moko ya mabe. Ndekowana abomisa batu, ndekowana azalaki rebelle donc azana makila batu na maboko na ye. Alors ce qui pensa justice il faut ça là, il faut mandana nous na mutuneti monsieur Tambou-Mwamba à répondre devant les cours et tribunaux à biso que dossier ya aussi et comment na niveau nini. To monika ba mbila ba comme menacer biso ba master ebeleo ba zaki na courage te ba kimaki to tikala ki 10. To ba kotsi biso na jeep wana eza ko beta te ata nyoka ba beta rai boyete ba beti ba nyati biso to zaki na ba master na ba Ludovic na ba Oscar na ba Vincent tout ça ba beti biso et puis on dirait ba kana ki ngai donc bazo nyata ndeko na biso tête yo na Ludovic nde boza en tête boza ba meneur du jeu ndeko na ngai Ludovic a supporté te apika ki crise na kasho. Ah bon? Azauti ta portable uzafunga nuki. Qui soit c'est pire. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah, Isaneyo, Mengait. Ah, oh yo les qui fait. On a l'équipe où il y a pas seulement. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère, CPX. oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likambo na ye. Izali na bajansi msusu baza ba cause ya ba matanga msusu. Tangu na yuka kiri sorile JPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko sénaté CPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa butiba désordre bukei busali makamabila ba désordre bukomo ruka bubibisa répétition ya CPX réputation phénomène de réputation la constipation CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Bokamatami Sikasika, Liboshe Bitando, c'est pour Kolanda Bongo, Ma Mission Télévision, le miroir du monde, na cadre émission Nabino, Mbongwana, et Boutoun Pelamo qu'on a moi Bongo, Botala Kabiso Sinatina, ou Kamata Bongo Basango Yamboka Congo, Oboy Longo Bani, et Matondi Mingi, Navi Roger Luma, Kolata Kabiso Bongo, Tomboka Paris, mon levé la prison, Fachina, Ousmane Gouzel, Penabaï Banso Bongo, Bami Kabiso, on à monter, ma Boutouna, moi, c'est pour Kolanda Kabiso, puis qu'on partage à Kabongo, ma vidéo, Nabiso, on dirait Ma Mission Télévision, mon commandant Bongo, to bele misusu na mwana mboka Mani Kateba ezali bongo porte-parole to pe molobeli ya mouvement citoyen kili ukati ya ikolo Congo démocratique to kamata mi awa nengo mokonzi Kinshasa mwana mboka Mani Kateba na ibongo to kusula mwa mokena metali bongo profil nini ya ba ministre senglis bo sol plateau zwana kati ya mbula matari ukamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kola nkumu ya ikolo Congo démocratique etolingi sute solo pena kukamata ba ko sala sepo ya mabumpela moko mabota mabonka sipo ya ba imboka te tokoloba suma moke boyeba ki bongo ete bango na sima ko telemela po koloba ete dossier ya mwana mboka ya kinda activiste ya kafu Rossi Chimanga uto ya kufa na mibu eleka bongo na ba marche salemaka ba 19 photo lo salemaka na mibu eleka kasi bango ba sengise procès yango ela mukape moto asaki likamona solo penza ayebana pote akota na boloko a subir ba peine na ye kasi sima yango to babongo mokolo ya vendredi ezalaki bongo mokolo ya tukumbale na motoba to le 26 ndé bango bakangemaki na mbinga mosala makite kasi bango baki bongo kokanga bango na bato bango bosolo bayebani te pe bakotoki boloko basali bongo mokolo mabale kino ete babimi kasi tozali bongo na mwana mboka Mani Kateba ya kosimba biso te ya bodindo mbote Mani Kateba mbote ndeko journaliste sipo to banza ozali na kimia oui kimia ezali moi mbinga ezali tonte ya nzoto mo bokolongo no banzoto eningani yo te bon eningana ki po tozwaki pesa kuba jour bakangaki biso mais bon eza tomesana na yango donc tokoloba mingi te eza momesana na biso sika awa tokolibela na ino mwa moketo baneno na matali bongo bimi ya mbula matari bato baso bakozela sika bayemboka baso babwaki obe miso pela moko motema sipo ya kozela koyoka nini penda solo ekolekana na ekolo Congo démocratique tango mbula matari ekobima kasi profil nini oyo bayimboka bakozela sika balingi bamona profil nini ya baministre tolingi bongo baministre bazali compétent awa déjà bandeko FCC balobi ete bango kokamata 43 postes bongo cash kokamata 22 postes moi ekosala mwa mbilinga te bino su bato baactiviste botelema nzete boloba no tolingi nous voulons ceci toboyisela. Bon, merci pour Namotuna. Né na lobaki la fois dernière que na microcosme politico et pesameli depuis outa élection tout ça qui ti na mokwalelo président Tshisekedi Azwaki Bokonzi en tant que président de la République et na parlement parlementaire FCC qui majoritaire. Donc ceux qui tolingi la constitution, la constitution doit prévoir majorité et se compose à Kana na majorité parlementaire pardon. Alors réalité c'est que FCC baza majoritaire dans le Parlement donc attendez de combat ça qui bazaka majorité parlementaire oui bazaka majoritaire bazaka na majorité pour ndeko bati alongwena ni na député na mwandambo mais bazaka majoritaire donc il faudrait gouvernement et landa penza et landa penza ba prescrit constitutionnel ne balobaka no lopoto voilà alors tokobo yangote eza réalité. Mais il fallait sikoyo casting et salima parce que biso bilenge to bunda kipo ndeko Kabila na classe politique nae balongwa. Alors il peut supposer que tambe mambali kate wana sali kina moto sense et le baita ko esi bino makaye kalite. Te wana eza question mosusu mais nazo limbolela bino na question liboso après togolega na question mosusu. Alors depuis Félix Tshisekedi Azwaki Bokonzi, ça fait déjà 6 mois, presque 7 mois. Et ça 1/10 ya mandat nae. Pour mandat nae, ils ont 60 mois. Ça sali 6 mois. Donc ils ont 1/10 ya mandat. Il fallait que le gouvernement et bima. Alors bazaki n'a pas pour parler. Tu dis que bandeko ya cash na philosophie na bandeko ya FCC na philosophie na bango balingi penza que Tshisekedi a échoué
pour azala responsable devant population. Voilà chouende ni bamba lobi te bazana kata ko je sengi ba pesa na maboko moko se musu po te école Congo tombwa. Batika pouvoir na volonté na bangote. Batika pouvoir na force populaire, force oyanzela. Donc Kabila Zala qui bloqué, il fallait Atika pouvoir. Donc n'engé Atika qui pouvoir, Batia qui stratégie pour siko bazwa parlement, base à la majoritaire dans parlement et ba bloquer cash. Alors, esa réalité ozo mon na terrain. Pour milinga ekotaki Félix Tshisekedi a dit non niet na lingi ba figure oyote na lingi autant le gouvernement bango ba bloqué. Il y a une discussion et blocaki. Siko to moni que discussion et pesi ba fruit et puis si bas résultat, tout le monde qui lobby n'a pas signé accord. Oui, c'est bien bon. Accord ezali. Si koyo problème na biso ba congolais biso bilenge ezasko bilongi ya batu. Si trop comme on wana tant lobby ba lobby to mona kibongo lobby butu ba imboka balali pongite ba ko zerbe liboso etando ya yambo ko so ko kasi to tanga RTNC ba ko loba ete etikali muke motambo si ya yambo ya sikambula matari mwana mboka Sylvestre Ilungi Lunkamba ya tangela biso ete banani solo penza ba komi bongo ba bantoma ba ko kamba bongo mboka na kata ba ministère kili kasi batu bazili yango tete to comme minute moni bongo ndeko Jean-Marc Kabundu ne konemi Mulanya Jean Baudouin Mayo bandeko oyo bazali négociateur ya coalition FCC Kashine bato bazwaki maluba ekoluba et c'est moi songi na biso ma moketo sali ma ko luka balobi biso balobi te wana ezali se balesa ki bino pongi ezali nde bayoka ngi susute pote ba publier mbala moko gouvernement yango balobi te basi babongisi makambo maso et puis bakopesa bino gouvernement na micro ezali koya. Bon, c'est vrai que tout le monde qui n'a pas tweet, il y a discuté pour partage, il y a pas post, tweet qui que il fallait gouvernement et Bima lobby. Oui. Mais à notre grande surprise, tout le monde qui a RTNC lobby flash. Bison news au Congo mo bimbeza qui bossa TV. Après tout le monde et logo il est comme qui lobby. Donc zobi population. Wana il faudrait batouana ba yeba ko respecter population peuple congolais. Pour peuple congolais za zobate oyibi ke batu batika ki misala na bango batika ki ba occupation nyonso pour balanda publication et gouvernement. Wana il faudrait ba senga ba excuse liboso ya peuple congolais au bazoba qui lobby. Alors si koyo, bon, tout le monde va signer, toi FCC, na toi cash, va signer. Il faudrait gouvernement et Bima, peut-être la semaine ou bien la semaine. Si koto lingi profil nino to kamata le kwa bato basa le kwa ministre, poto mo sous te bilongo batato basi mbula nyonso basa na kati ya ba mo na bango ba ya ko bena mbongo ya mboka. Ba ko vivre na mbongo ya mboka, ba ko futa bandako kutunga bandako ko pepo na bikolo ba paese na mbongo ya mboka. Biso bilenge bino ba activiste boye makata ko nyoso nte ya nzela profil nini bolingisi kasi katolo baneno biso lokwa bana mboka ko demokrasi ba so ba ko mona passe na kati ekole mso boye profil nini auto lingi ete basi ata ko mibali baza lokwa ba ministre ba to lokwa nani auto ko pe ko proposer kamba te ba lobi ete bo connaissez un peuple. Et de faire makambo zonza pepe pouvoir na ye et UDPS ba ndenge moko kasi le ko boko ngoza pepe bonité siko tout ça moi analyse mokela matali bongo profil ba ministre oyo bato ba poser là. Merci, on a posé la question à moto ya makasi et dans des soucis pour la population. Profil nini il faudrait et il y a un gouvernement oui FCC ezaka na bato mabete ngana lobaka ngo FCC ezaka na bato mabete mais FCC ezaka na philosophie moko ou bien politique moko ya ko étouffer ba bon pour promouvoir ba médiocre tu vois sikoyo lelo Félix Tshisekedi Premier ministre a proposé combo. Il faudrait que Félix Tshisekedi puisse poser signature. Il faut que Atala, on l'appelle liso likolo à liso. Bilongini il faut ezonga. Ngana zo yebisa ba jeune union sur la parti politique. Ba jeune ya PPRD, ba jeune ya UNC, ba jeune ya UDPS, ba Telema. Parce que il faudrait pas mais la mouka est en opposition. Voilà, la mouka est en opposition. Bango ba lobby ba okota gouvernement, il faut passer à l'opposition. Ngana zo lobby la voilà ba FCC ba jeune ba Telema donc na ba jeune nazomona ba jeune ya mibali et surtout bana basi il faudrait pas que batu oyo ba kena ko négocier ka ba poste wana to mona bango lisusu bazonga par exemple François Mamba a négocié poste to moni lisusu
nini tomoni lisusu comme ministre pendant qu'aza sénateur tomoni nini honorable Mayo aza député mais tomoni lisusu comme ministre non bato oyo bakendaki ko négocier ba partage à pouvoir il faudrait pe ba fanda batike la place na bato par exemple nga nazo senga na président de la République pour na ba ministère régalien mais bana basi akopé ça au moins ils ont 5 ministères régaliens bana basi ça au moins 2 ministères régaliens nazo citer par exemple honorable Ariat Ouamou et là pesant moi ataminia oui akamata mi pendia na compétence européenne ces ministères monene na kamba est-ce que bolanda penza combat ya honorable Ariat Ouamou honorable papa Tshisekedi azalaki depuis kala toyeba ye pasaka saka ngambo moi bazulia moi kanyaka ngambo musu bon balobaka que batus baliaka kanyaka na Tshisekedi pe kondo Tshisekedi baba no lobaka azolia kanyaka mais ba preuve ezala raté depuis toyeba ye azala constant, azala fidèle na idéologie, il y a UDPS, idéologie, il y a feu Tshisekedi wa Mulumba. C'est une femme président Félix Ako paie sa chance à Zalata, ministre de l'Intérieur, ou bien ministre de la Défense, ou bien ministre des Affaires étrangères. Pour Nani Nika Bilongi Yakala, Oyoba, la qui s'appelle ministre agent famille enfant. Non mais pour Nani bon, ministre agent famille enfant, et ça m'a bêté, mais le ministère régalien wana ba pesa bana mibali bala qui ça limite na bango. Comme ça ça bana basoka honorable Ariat Ouamou. Oui, à la qui ça ba preuve et puis politique na et la politique moko de proximité na peuple congolais. Botala Kitara na ba peuple aidaka bana itike tout le monde qui dernièrement ou te ko bimsa conscience na biso moko na maternité effectivement ndeko Ariat Ouamou honorable bon en comprenant que Kabila dans la mandature passée na a reçu ça na politique mibale il y a ko appauvrir classe politique pour tout ceux qui ont accédé na bonne vie il faut aya agumba melaye et puis à côté ça ko mobangi na FCC donc pour na ko loba non neti ba tia lobaki il faudrait voilà au kangama ba obumayo tout ça mais yé à comprenant ngo ndé à créer politique moko de proximité arrête toi mou akenda ka aida ka batunyo so tout monde na na ba kan tout monde na ba nini na ba basket donc c'est une femme sociale c'est une femme sociale et puis c'est une femme politique battante pour à imposa ba marque na FCC. C'est une femme au bako PC penza ministère moko régalien comme ça a montré ba capacité na et moi je pense que à femme moko intelligence et puis femme moko combattante battante et puis surtout constance na donc moi nazo senga biso bilenge nyonso tozo senga c'est ba pesa na nouye responsabilité moko et puis ba pesa pe ba jeune ba responsabilité ba koti ça ba jeune na ba institution et ça te que ka ba vieux wana biso tozo lité o ba bengaka gérontocratie donc État ils ont dirigé jamais quand il y a 80 ans, 70 ans, 90 ans. Non, ils ont normalité. Donc, gouvernement Oyo, tout ça la confiance du président a prêté allégeance na bana basi et puis na ba jeune. Maton dimingi ndeko manika te bana bien ko pesa na biso bongo et c'est solo penda na nkumu ya Congo démocratique qui mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa sika ba ministère ya kafu et penda ya mbo na basi pe bakamba tout à l'heure, ceux qui paient mbongwane solo pene ko kota kati ko Congo démocratique to kenda sikoyo pe na moi dossier e kanisa ki bino to tanga mai bosa ki déclaration na koloba ete senge solo moto moye aboma ki mwana mboka Rossi Chumanga ba tie sika na justice asamba pe akamata itumbu na ye sima na yango to maki bino bongo bakanga ki bino bokena ko betama bo lie pena le coup to loba. Oui, effectivement, to betama ki makasi et pendant qu'il y a une ndenge nini po ete boko makino bakanga. To sala ki ba sortie médiatique et belé pour na ko interpeller président de la République et puis peuple congolais, ko la musa peuple congolais par rapport à Mutu Oyo Kabila pour na kineti candidat na Sénat. Mutu wana nde Alexis Tambwe Mwamba. To yibi que Mutu wana a pesa ordre ba abattre avion na Kivu. To yibi que Mutu wana azaki ministre à justice tango baboma ki Rossi. Donc, famille a Rossi et qui na dossier et c'est ça qui va à cours des tribunaux. Mais suite, il y a une enquête et ça limité, suite à jugement et ça limité. Et puis, Mutu Oyo a tira ou bien à Boma aussi à Ebani pour biso activiste nyonso, tout ça n'a pas preuve. C'est bien Karine, Major Karine, que on a cité ba preuve et Zali famille a Rossi. Oui, à Rompengaba. Oui, d'ailleurs, qui n'a Rompengaba, c'est quoi, comme un Bandal, je crois. Yende Aza suspect, Aza Batangaye, pour Bissonon Sotodaki la paroisse de Saint-Benoît. Yende Motabouman de Korossi, Kassié, Patala, à Boel Cameroun, qui ne souka. Est-ce que yo sur moni assassin di ma criminae?
te baboya kaka bazalaka ba innocent mais ba preuve ezali alors biso ba activiste to telemaki pour to moni que justice pour kabi to monaki que justice est salémataire alors que président de la République après chaque avènement d'état de droit alors to telemaki to lobite il faut pas que ba sénateur ba voter ndeko wana Alexis Tambwe Mwamba pour ndeko wana azana moralité moko ya mabe ndeko wana abomisa batu ndeko wana azalaki rebelle donc azana makila batu na maboko na ye alors soki penza justice il faut ebandana na mutuneti monsieur Tambwe Mwamba à répondre devant les cours et tribunaux à biso pe que dossier ya aussi et comment na niveau nini voilà tout ça là ba déclaration tout ça là ba sortie médiatique mais subitement to préparer qui paye ba action donc na lettre na biso na hôtel du gouvernement pour na ko déposer lettre na biso na réception ba boy ko zo lettre wana ba lobi non gouverneur appelle ça ordre que ceux qui ba activiste ba ye awa pour déposer lettre à titre d'information pour l'activité na bango, il faut déposer 8 jours avant. Et ça violation de la Constitution. Alors que la Constitution est prévue 2 jours avant, il faudrait informer, qu'on ait une autorisation pour informer. Donc, et talibiso donc to déposer, accuser réception, biso toke to s'organiser pour na nini marche na biso. Mais subitement toke kuna ba boy, to lebi bon, voilà les stratégies na bango pour ba moni que to matisa qui pression ba boy. Donc, jour na minuit, ndenge palais du peuple et un caractère moko public et palais ya ba peuple. Donc l'entrée est prohibée pour le peuple. Donc na kuna pour to la to ça la sit-in to la tina tongo ti jour il y a élection il y a Sénat pour na ko interpeller ba sénateur et puis jour wana to bana pe ko sambela na se ya drapeau na biso. Mais to bandi na 20h tout ça les premières intercessions, deuxième, troisième tout ça qui est belé ba moins 50 au nombre de 50 boy. Mais na ba 23h to moni JPA. Oh bolongo kuna to lobi papa biso to ça là veiller na biso awa to prier pour na élection o eko les kalobi ba prière na biso et comme na ba sénateur. Et comme apote bonde que ça matin na Sénat. Voilà. Tomonika bambila ba comme menacer biso ba master ebeleo ba zaki na courage te ba kimaki totikala ki 10 to ba kotsi biso na jeep wana eza ko beta te ata nyoka ba beta rai boyete ba beti ba nyati biso to zaki na ba master na ba Ludovic na ba Oscar na ba Vincent tout ça ba beti biso et puis on dirait ba kana ki ngai donc bazo nyata ndeko na biso tête yona Ludovic ndé boza en tête boza ba meneur du jeu ndeko na ngai Ludovic a supporté te apika ki crise na kacho. Ah bon? Oui, apika ki crise tension et kitaki donc yé abimaki na kacho akenda hôpital et puis à partir de l'hôpital ba libéra ki yé donc to bimaki ensemble mais yé azaki na garde à vue mais na hôpital na mbeta hôpital donc to koti na ba koti biso na kacho sans pourtant que ça la procès verbal. Bah, se rendre compte que bah viola qui ba procédure bah pour ça la procès verbal samedi na ba 20h bisoto boy to non on va pas faire procès verbal après wana ba avocat ba 5 bisoto kende to kay to ça le procès verbal après ba 23h ba libérer biso après élection donc élection tant on ba bombi biso tant on Tambwe Mwamba longi ba libérer biso donc ezali qui un peu wana mais bisoto lobi Tambwe Mwamba aza élu devant impératif politique on s'incline aza président du Sénat mais to kotikate ba ba non bisoto lia kimbongo ya baati c'est faux et archi faux ba mouvement c'est un mingi soutenir vraiment des kobaati na kolba ete yende singla ki alika na moto ya Sénat mais mabongisi peto ba mabongisi anza peto mabongisi FCC sali ete yende kobaati akoya kinote mwana mboka Tambwe Mwamba alika non il faut ngana salaka ba action ou bien na salaka pe ba analyse politique en étant pragmatique donc réalité de fait et pesa biso candidat mibale toyibi que Bahati na Tambwe Mwamba c'est bonnet blanc bonnet batumoko mais devant réalité politique le choix le moins mauvais ezalaki ndeko Bahati parce que ezan ndeko oyo azu au moins courage ya koyebisa Kabila non place o batu nyonso babetela Kabila maboko balobaka Kabila iyo yé alobaki non voilà mais jamais ngai na solo na Bahati jamais na zwa mbongo Bahati ce qui a na ba preuve à l'état que voilà na pesa bango mbongo jamais et moi au grand jamais na ko soutenir ndeko Bahati po aza parmi batu oyo ba bomambo kana biso aza batu oyo il faut ba kangama po na ba gérance na bango
oya mabe ya mandature o basala donc ndeko bahati na ndeko tamboma baza eloko moko donc biso siko to telemelaki ndeko Alexis tamboma pona ba crime et puis surtout pona silence oyo agarda tant ba boma aussi voilà. Tokende na motuna ya suka ya mboto kabana yo mwana mboka Manik Kateba yebisa neno na biso mwa moke na matali bongo sika awa ndeko tambema ya ko moto ya Sena bino bosengi ete penza pe lisusu to senga na to bana moko ete yele ko azali akomi sika moto ya Sena te institution ya makasi pe ya kati ya mboka biso Congo démocratique sika na matali bongo dossier ndeko Rossi Chimanga ya libeta ko sa Sena responsable ko sa ete misu na kati ko tambola pe na kimia na ngambo na ye bino pe boko senga nini na matali bongo dossier ndeko Rossi Chimanga nini a répondre na matali bongo na dossier pamba te ya zaki na kala ministre matali mambi mabosembo na tango ba justice. Non mais pour souvenir moi souvenir moke Kabila pe azali ki présidente na ba immunité nyonso na biloko nyonso na armée na police mais to bundisa ki est donc to bundaki contre Kabila et puis accéda qui pouvoir donc lutte et continuer to na ba action misusu o to mener contre Tambo Mamba si tant a démissionner ou bien tant ba instance internationale et royal ko zoyer ou bien ba instance nationale et ko senga e ba longola immunité na e à répondre pour na ba l'union so ya sala donc ba action ezali même si aza président ya Sénat to ko tikate to ko continuer ti Tambo Mamba à répondre na yoki asengi pardon à lobino bolimbisa ngai et tout ça pour na mabenyo so na salaki mais oui pardon ton dimi biso to ba chrétien ton dimi pardon mais pardon ne veut pas dire que justice est comme ça la terre. Ton dimi pardon, peuple congolais dimi pardon, mais il faudrait répondre au peu la justice. Et ça, moi, exemple, moko très capital, oyo servir na avenir futur, batuba sala oyo, ta moment masala kité. Bon, mutuna musu sadaki ya. Na matali ndeko Karine na dossier à Rossi Chumanga. Oui, collectif avocat Isali pour na dossier à Rossi, tokotia pression. Pour saisir les sous instance ouvrir deuxième enquête et puis ouvrir deuxième procès pour procès à la public et puis condamner batu boma aussi donc justice il faut ça les man aliwa ya aussi moi mon tourner suki moi mon tourner to chama pilipili na monoko moke a appelé le leader ya Lamuka na belemi na ngambo ya Lubumbashi pour na réunion ya kafuka fusika sika nani ndia kubima lokola coordonnateur ya Lamuka. Non mais ngai na loba Lamuka eza penza na avenir te. Il faudrait qu'on se le dise, Lamuka eza penza na avenir te, mais il faudrait bazwaka courage ba sa peuple congolais que voilà, il faut bendana à se préparer pour la 2023. Oui, c'est-à-dire que Jean-Pierre Mbemba a se retiré à sa l'opposition na Kwenae qui Moïse Katumbi. Déjà Moïse Katumbi a une logique moko ya opposition républicaine que j'appuie et que je soutiens. On est responsable à réfléchir à Monique awa na allure tozo kende il faut na pesa na sala opposition moko réfléchir opposition républicaine et ça opposition té radicale neti ya ndeko Fayulu et opposition wana Fayulu azana énergie et belete à cause souffler wana donc to PC ba chance et belete à kende nulle part pour batika lui deux yena Mozito au bazana opposition moko radicale matungulu to monya bendani mona sauter à tali train ezokende a bendani Ndeko Bemba a bloqué la loi électorale donc ils ont un empêchement total pour naé donc il faudrait peut-être à négocier ou bien à ça la politique moko républicaine. Alors Ndeko Katumbi il se prépare, il est à le bas ouvertement que voilà on a comme ça la opposition républicaine. Oh bazo ke ko ça na Lubumbashi zaka Trump œil biso tolingi mona abinda na mutu abunda selon idéologie naé. Voilà. Maintenant, Dimingi, tu as passé pour Ebola, le Congo démocratique, qui t'a appelé par Kanibongo, tout le temps, on a montré que tu pour Abino pour comme Lilo. On dirait ma mission de télévision, le miroir du monde, na kati émission na Abino, Mbongwana. Banda Kibison terme qu'il m'a bimba, Mboti à Kafu, navire Roger Luma, la prison Fachina Mboka France, Mini na Ngumba à Paris, Penamon Mboka Ousmane, Gouzel, Mobali à Molé, dans le collier, Sapatou, bébé, PSI à Botami, Mbote, Nabon Sobotala Kabiso de partout, na papa Maurice Makanda depuis États-Unis, na Bibi Kapinga, la bellissima de la presse, na Voldi, Ngitu Kazaki na sur mes caméras, à moi Mboka Manika Teva. Ouais. Tout cas, oui, merci beaucoup pour l'invitation.
informations, je pense que Mbalassi Mananzong il a payé ma vision, je crois. Ma mission télévision. Donc, les Penza Média Mogo et Fula Biso activiste. Et puis, il faudrait Penza sponsor, Batunion Sobatiaka na chaîne Oyo YouTube. Merci beaucoup. Tu as Mikozali Koya Boutika Malam. azobita portable ozofunga nuki Ah merci CPX CPX ici c'est la Dacia CPX c'est Tabaka Louis Ah Izaneyo Mengait Ah Oye oleki Quoi Una leki bouille apesi mambo Ah ma chère Ah ma chère nga lelobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka mais ma chère GPX oyo ezali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa butiba desordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène de réputation constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres Ma mission TV, le miroir du monde.